Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que le Congo Promo de Fatih, Bolanda Congo Promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou.
Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça site bena no number 1. Donc site bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindu le présentateur la face créative Congo Promo. Boroto ça la face militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindu. Congo Promo. Wata plus wata na the boss là. Mbote na balandi nyonso ya Congo Promo TV, mbote on a benga bandimi na ngai nyonso o balandaka émission ya Escobar et puis o bazalaka toujours branché na kati ya Congo Promo. Chaîne oyo ekangi monde entier oyo lobaka toujours vérité oyo elandaka place makambo yali oyo ezala toujours na kati ya source ekomaka na source toujours mpona kokundola bainformation ya malamu. Vraiment nasengi nanu merci na bato nyonso oyo basoutenaka ngai oyo bapesanga toujours baconseil et puis merci na bato nyonso oyo basabona oyo mpe mosusu baza kosabone lisusu na kati ya Congo Promo po bazwaka banews na bango ya malamu oyo napesa babi président Pichu Mbongo napesa bambote oyo aza na kati ya champagne wana tobosani te grand prêtre Ted Tendai balobi maboko banque toujours merci na yo na nyonso osalaka et puis président Adonis Ngabani babi motema ya Julie Kintima babi l'américaine topesa bambote ebele donc baplace ozali tobosani te na kati ya na Houston wana boyoma déjà ni oyo aye kosala kosepelisa biso bakongolais na kati ya Houston wana Lorenzo otopesi mote na ingénieur Tora Billy Sultan balobi ye moko diabolos dans motema ya Linda topesi bino to bamote vraiment ndo bomoni nga na ye lelo toye lisusu kana émission na bino na yembeli bino artiste et rappeur congolais ye auta aopesa parcours na ye nga na koloba mote mpo nayebi parcours na ye moko aopesa parcours na ye place auta aza na makambo ebele ya koloba epuis na bapromotion na ye ya bachanson na ye album na ye mpe oyo asali awa na kati ya États-Unis. Vraiment bonsoir ndeko. Bonsoir Scoba Maxal. Donc toyambi yo nayambi yo na kati ya Congo Promo vraiment merci na ndenge oyo accepter na invitation na biso. Merci balandi baolanda yo lelo bamoni yo bimi mbala moko na studio Congo Promo bayemba ye banano ozana Squad Cash, artiste rappeur congolais, né et grandi à Kinshasa, vécu en Afrique du Sud pendant un certain moment, pendant des années, et aujourd'hui sur Texas, Dallas, Grand Prairie, everything. Donc on est là. Merci. Vraiment, Squad, tu es mieux. Aujourd'hui, on a évolué en Afrique d'ici. Tout le monde a moi, les Solomon, on a bref, tout est banano. Parcours na yo ndenge lo banda musala oyo obimi rappeur obana on a nini obana on a fait d'ici to bana on a kina avant qu'il ne fasse bana na kin bana musala oyo Kinshasa mais ils rapté ils musique typique donc musique typique que ndenge bandombolo ezali tout ça là typique donc nazala meneur de jeu nga zai so na vandi na ba master na boye na benga bango nyonso wana boye tosali orchestre kaka pamba boye tobandi oyemba sokono bando oyemba neti baoyemba azoyemba nzembo nyonso ya maison mère donc nyonso ya maison mère je salue Werason là où il est ba nzembo nyonso depuis kibwisa tout ça là eloni so esala yo changer mbala moko comme rappeur otiki musique typique eza parce que eza première fois na nga komara nzembo mo boye na commande nzembo mo boye na français je me souviens plus mais na commence chanson boye na français na meka au rapper en et na mona vraiment que non ils ont simba na mona ils ont qui vraiment bien et puis cousin na ngai Kibistone loge Kibistone ayo ki sanga la musique na e motivant vraiment que na banda ko
ça vraiment rap en français et tout parce que déjà depuis Kalanzar on était apporté tout pas que mon gouvernement anglais fondé mais nazaïf vraiment dans la carte de musique déjà depuis Kalanzar parce que vous avez la carte de musique surtout tout à la belle vous avez chanteur rappeur et puis lyriciste on a comment rapper donc banzemo comment minga ba rap donc banzemo comment rap non on a comment nyoso comment pe rumba pe simoto d'autres quelque part ça parler tout bon parler c'est trop dire mais na comment vraiment tout qui tout na parce qu'on a fait d'ici au sali combien de temps on a fait d'ici et au loin qui a fait d'ici avant non yana pour tout côté ce qu'on a fait d'ici presque 10 ans 10 ans déjà sur l'Afrique du Sud, on a évolué bien dans le rap, bon, en Afrique du Sud, sur clip à image, on a évolué, moi, show et tout, Job Osama, Moté Place, Yem Tazaï, Obet Sanga Mingi, Jojo Yolo, tout le monde, Obet Sanga, nous les trop. Alors, mais Nazaï qui vraiment un support à ma capacité. Il y a un salaire musique qui enregistré dans un studio master pe bazao pe sanara ba conseil ningi zalaki que non voilà et aussi ba forcer kaka donc voilà mais soutien comme tel en Afrique du Sud des Arabes. Il y a on a salué maître Bola le suprême azazo assisté biso wabi mo braco du monde José Sarkozy la carte Canada vraiment squad toujours que molo Aujourd'hui, en Afrique d'ici, ça les 10 ans, évolué, puis on a bien. Et puis, parce que quand il y a un States, en tant que musicien, il y a un musicien qui est un personnel. Non, ah, il a base en musique. Ah, il a base en musique. Donc, il y a un pour vendre sa base. Si. Ça fait combien de temps depuis 3 ans déjà. 3 ans déjà. 3 ans déjà, frère, on a un label là, MSMG. Alors, on a un cadre label là. On a toujours évolué et tout, toujours faire avancer et tout ça là. Et on a sippé un petit chopé déjà. Donc, la carrière, surtout déjà, autant d'un album de Joe Bimis. Non, Bimis a un album. Donc, nous, ça a 10 ans à Afrique du Sud, Bimis a un album. Donc, album, avant de nous demander ma bébé. Donc, la carrière, nous place pour nous, en États-Unis, tu habites à Albanie déjà. Parce que mon son nini, tout le temps, je suis en train de côté. Ou mais quand je suis artiste, photo est banal tout le temps. Et bah tu passes là, nabi, azar rappeur. Photo est quand même et puis net abia comme quand tu as extrêmement qui n'a pas photo banda. Bon morceau morceau titre en weza là de moi qui veut dire en lingala son chango is avant pelisa bango. Son on appeler ça bango, bon parce que na kin nazo écoute pouce pour mon militaire. Bah moi c'était belé bazaï vraiment ko bazaï na confiance dans moi musicalement. Que tout ça là et l'autre tout ça là bilo mis ensemble que nazo sentir vraiment appui na bon na projet na ngate. Ya on attend là que non bon comme MSMG muté simbinga na beaucoup boué. Il faut na lancer les bon message que atabo tiki ngai na ye et puis na pelisa bino dans sens là. Alors, il y a un dit moi oh la terre tourne comme la montre, je crois que maintenant il est temps. Ils vont baver leur crâne, mais je le ferai gentiment. Boulet sur ses ennemis comme un désagrément. Pili ne mettez moi car ça sent le béton. Light them up, kill them all, stop them up, shoot them all. Donc là on a autre ligne on a mettre Gims Hollanda mettre idole mettre Gims ça parmi ba congolais ou ba ça la fierté en mot cannabis donc papa Nina là agent JB service Colina bino e koma ki bana biso Yemi mwana ana tambusanga combien de ba chance yekutuko nazelaka kolio nga nazelaka pa na eza akufa batindela ngepe Awa bato tembe basili JB service
yango yo José Baïda ayebisaki yo awa eza te batindi oyo ezomonana te awa soki batindi bozwi kolina bino mbala moko papa mbala liboso yango oyo tozwa kolia moto banamona kenda en tout cas cyber service José Baïla ntango pepe kale ayembaka bapesanga kombo ya mapasi mpona monaka pasi bapesanga kombo ya bayila mpona yilaka bato biloko na bango aza na raison biloko ekomi mpona paris bazalaka na mingi ya kotinda me lokola cyber service akoteli bango na paris José Baïla akolemba bakolia bana paris vivement na bimi na batempo na ye ezala bien maintenant ozala mpe nozala na batempo na ye te aza na ndenge na ye na ndenge nana ma fiche wanga bon anniversaire na nabi lelo ma barbecue mo eza lelo tonto beaucoup na peso mbote to bo santé babi deroka prêtre de roka to bo santé jokale mbote na bino place Rosalie prince Yaweli nabi ya gloire Yaweli la Cléopâtre Azaliawa na mangusta Deborah Berodes moi sa pembe bazalia na kati déjà à Dallas masolo carré ketia balikosa fimo basolo abelo wa iPhone 11 ya sonani a sotani ba 10 donc to pesi ba Naomi Silumba bi fimo boy asolo ape bien ya beta abelo wa Barça donc Naomi Silumba do mbote belé squad oui masolo ya ba rap olobi oye États-Unis pour un siège à masolo surtout bi eza polémique te eza que na cadre où tout le monde ba interview belé na artiste wa minene na biso mboka ya Congo ne ba sa interview ba propos na bande bazoloba asi olandaki on ba propos ya Jibem Piana ni ba baki sur marambo ya musique internationale na obiso to benga loko ya biso ya Congo ya lobi ya préféré à la Congo que cause à l'international pour vous avez un niveau de jazz te so ba chebino na bino bana se donc moyen équipé pour nous dater pour na yo un rappeur ou banini yo mtuzali arobi oye pour na évoluer awa pour biga oya monde masolo yo ko lo bani bon en tout cas bonsoir ou bien bonjour mon papa chéri place Azali. En tout cas, avec beaucoup de respect, bazar même bateau, bin sibiso tant tous avez bon amitié, nako manquer respecter mais nako rectifier quand il au mot place au papa chéri au baki. En fait, c'est vrai musique oyo et s'imposant dans Congo et ça rumba musique à papa chéri va bêta pendant des décennies, belle mélodie, musique à bien. Mais je pense que international ils sont toujours meilleur pour l'année parce que biso toujours quand anglais était na kin mais ba artiste na ba binisa biso na Congo na Congo kutu ba pirata ba CD na ba artiste wana ba sala ba millions ba américain wana mutulwa papa we Matia au beta na ba Peter Gabriel c'est parce qu'il savait c'est quoi l'international c'est quoi l'intégration. Et ça intégration. Valeur internationale. Sûrement à quoi bon mais peut-être à ignorer quand même. Aïe bien on ignorer. Parce que tu vas être premier au Congo, bien sûr. Mais qui achète tes CD au Congo? Personne. En tout cas c'est minoritaire. Parce que BLT qui dans store a payé CD à papa chéri $20. CD original n'était comme un en salanté. Et quand les rappeurs congolais au hasard à Kin ou bien au hasard en Europe à la musique c'est parce que on a besoin de s'intégrer dans le système. Il y a musique, il y a monde international. Parce que c'est facile de vendre des millions parce que tant on rappé ils ont un mot comme sous le roi Sénégal et puis on somme pas album now. Mais c'est très difficile que Azoyo Ganzembu de A à Z lingala ako ignorant ngope. En tout cas pas na ninga mabe mais na ninga en réalité ya mamdingi sali. Na sala musique rap mais na sala pe na ba master na ba américain a son na beti musique na au sentir vraiment que baningani. Pas sentir que zaka ya bango mais na français na moi lingala na moi anglais na bango. Monique non en tout cas, papa chéri, avec beaucoup de respect, c'est pas un manque de respect, c'est juste
une rectification, que il faut s'intégrer dans le système. On ne demande pas que ça la featuring na bango, mais on demande assez que le Kumo ya Congo et tout moment na nzembo mombo et puis au chat anglais mukie était caractère et puis soit à $1 million ou bien comme international, c'est ça. Bien sûr, parce que l'anglais est la première langue, il y a monde. Deuxième est le français, l'anglais là où tu as raté. Parce que surtout vite qui n'est tout na kanina et sur la place mon wana ya feature numéro bientôt ça no feature pour la vie Yemoko Babi Caleb Lola mon président de Cincinnati na personne comme Pascal Lum de Bank of America tout que mambo ya feature numéro quelque part est-ce que feature est bien tout ça m'a bien et pas ma musicien featuring est bien et ça échange culturel et ça très bien. C'est ça que c'est important, c'est très important. Nous regardons, nous avons les sougas papa chéri. Voilà. Ayemi na lingala, tout est Rihanna mon place en ayemi na anglais. Ce bimi na monde déjà que côté Rihanna bato anglais bayoki, côté lingala biso na ba Brazzavillois to yoki ango. Parce que lingala les autres on a deux pays kaka. Ils ont biso na Brazza. Donc et ça très important. Et puis Rihanna tellement ça superstar. Soit sali que featuring on est salami et qu'on booster artiste na biso li sous makasi parce que à koki goya a appelé pour un show ou un concert américain par autant la boîte mais yem ta sala featuring na Rihanna donc ko sala mo bien parce que biso et lo etika biso na ces langue na biso et lo ba mavement et belete tout ça na colonie il y a belge au liba la biso flamand ba la biso français. Donc il y a tout ça la musique ils ont séparé dans son soin. Lungal et Ali français ali. Pour l'artiste c'est là il fallait pour pas l'évolution na net l'album na bimisa qui tokos. On va featuring les belle la carte. Pour na yo attaque artiste. Golo bani ça bien ça va félicitations pour batebele tout le monde batebele va mon net Arsène Ilodi andako douter na tokos. So batebele va no douter na moi. Ba douter na tokos. Et ça va manque d'intégration. Na nenga faute, manque d'intégration et ça injurté. Et ça neto loba, nga kutuba français wana na kipa ngote. Té, et ça manque d'intégration. Toza colonie mon boy, toza la colonie française. Ba belge ba coloniser biso ba ela biso français. Donc ça fait partie il y a langue biso to loba. Donc ils a été que non te fali toko ces amambé fali abeti album na correctement et puis ajouter ka Pharaon qui déjà qui squad artiste boeneza la konima mninga asali musala na yeko ndima na place ya ko chrétien Yannick Mesa na kati ya ele wana akonza ele wana to mona deroka jokale bato bakangi ele parce que to lungana na to kota mamu ya makamna yo ya ulubi chanson na o moko ngozo bimisa la ngozo single na yo yazo bimisa titre na ngozo nini like them up pelisa ba ya ndiko ba pelisa ba so eza déjà na suka ou bien aux en studio ou bien des choses ça déjà peut pas clip déjà nous c'est sili on a besoin de promotion makamunyoso nzembe sila clip ici sila na sina shootango alors bazo monter en ezala kaka bazo traiter ba image par moi tout nzembe mika yo mo sali featuring na projet na album na deux albums na bimisa les albums il y a communauté nyos et puis dans bimisa album mon boy il y a donc purement africain aux gens ba nzembo bolingo le roi ba bondela nzembo na ba oyo katamo straight batu nyos ba otala ba ebi ba yokada atamki nzembo eza que ozo bondela momi ok batu ne baloba ka ba bimso yuma parce que bondela momi pour atikio et tout bien pour azana besoin tiko pas mon a programme on a vie na ote né en nzembo na loba je sais que dire je t'aime n'est jamais suffisant. L'amour est compliqué comme une demande de visa. J'ai donné mon énergie pour une seconde chance. Donne-moi ton sourire, ma belle, au bois d'amande. C'est pas du Titanic à la rosée Jack, mais la rupture te fout les boules quand tu pètes Jack seul. Oh, péter bouteille à Jack seul. Après, il y a un qui est dans bolingo, azala kate, au salifere, kozon a jamais na mon pépé. Mastatika na bonde la bébé, bate kaka bolingo te na katsa wenze. Tout le monde.
refrain nango siko bato nyonso baotala bayebi déjà kekena natamoli na se ya mbula mpona koluka bolingo na yo bebe nga natamoli na se ya mbula mpona koluka ozala yanga bebe natamoli na se ya mbula mpona koluka bomengo yango bebe yokama donc eza yo moto okoma nyonso nakoma banzemu nanga nyonso nga moko parce que orevaka osala featuring na artiste nini na Congo na biso na Congo baza ebele qu'est-ce qu'on a côté typique baza ebele bango nyonso bango nyonso mais mingi vie quadre yene moto olonga osala vie wana nayebi otielanga eloko mo wana ke na otikala nango vi nanga mobimba sikoyo na barapper oyo Congo wana rapper nini omoni azoepate ti lelo oaza toujours na actualité bango mpe tolongana na typique kote kuna ba ebele mpe tona ba Lexus Legal ba Micmac ndeko nanga mwasi mpe auti obima boye RCL Gloss wana auti na Kinshasa epa ndeko nanga Didi te baza ebele toza na ba Sholo pa komaka fort Sholo pa komaka mingi est-ce que bino mpe barapper neti ya Congo wana bozala mpe na style oyo tomona baartiste typique bapolémique na bango bazalaka kofinga bainjure tout ça bino mpe bozala nango bango kutu basukaka na bainjure biso tobeta na nde masasi toyebi eza awa na kati etansi ekoma nango partout mwana ekoma nango partout pena ke non parce que ntango naloba masasi wana chez biso ezala nini ya lichette neti babiso ba vrai balade de lingua la boye na bengelo ba robot na sens ça c'est une blague mais rancune est ali biso za polémique te biso za rancune et ya clash que na ebi vino bien na exposer en libanda ba yoka alors il tient ba nerf que non massa pe tant so ko répondre pété à triquer oye na terrain na ebo ya lukeli ba tu ba triquer basali au désert vraiment squad donc na ebi ke ba fan nyonso bazolanda bazoyoka kitoko bazosolola kitoko namoni otopesa bombastique motema Vanessa basele kabalux Dario Mantequila voilà timologie timolox donc topesi bino bambote nasi ya weli donc totala nanu clip oyo nanu bongo tozongela artiste na biso mpo lelo eza mpo na ye eza mpo na ye aye pas s'exprimer et puis mpo na pelisa moto ndenge olobi pelisa moto do chana ye wana tolanda nanu clip oyo po tozongela Yeah, listen, je les ai retrouvés sur le sol de ma conviction. Je les ai attachés pour valider ma tradition. Où est la musique dans mes veines? Je crois que c'est ma base, je redonne. Si mon talent te met en feu, enlève ta couronne. Roi des buts, roi des bâtards, car ton équipe t'a rendu hors l'Irak et MK4 disqualifié, je crois que c'est hallucinant. Le salaire t'es péché, t'as foutu les doigts dans le piment. Vraiment, donc, binomo bomoni clip wana, donc, Congo, biso ba Congolais, toza na batala makasi. Yo ba prêter tout, autant la squad aye, Kajeri Niembo. Squad aye, voilà, ba soutenir Simplice Banza. Hein, bo soutenir artiste aye, oza artiste munene, ozo longola biso soni, azana inspiration malamu, kobima na ye na ebige, eza romata malamu ngolo mpifo. Oui, mon rabbi pelisa moto moto gomata donc après si ba moto na batu nyonso squad to ba kende projet nezala nini un jour projet na malwa ba artiste on to mona minene awa to ndenge soit pena le kabango o le kabango na le kabango mais surtout souci na ngai ezala vraiment na ba master belé baza na ba ghetto baza na ba talent mais ba moyen vraiment ezate ya bimisa bango moni lokwa ba masana nga ba remotique ba masana nga ba Stermi Easy ba masana nga ba Street Soldier Music eza ba batumo baza na ba talent na kati wana que congolais azazo rapper en anglais lokwa américain on a ba Magic banini ba rapper na ba anglais mais il y a vraiment pas assez de moyens et puis projet na nga eza vraiment que
so ba compter parmi ba musique rap ya Congo tous à la après États-Unis pour ça on dit bien en France wana bisom tout monde colonisé ba on so Brazana Congo toujours colonisé tout monde colonisé ce qu'au France wana tout tika ba donc tout le barabe africain parce que Bouba wana tout le monde a origine à Sénégal la fouille wana tout le monde a origine à Maroc donc français pur pena atika na musique aza soute na rap wana vraiment balobi mon vieux Boubou Yondela puis il a petit na Aristide Dintou na kata Canada wana apesa ba Jia Ikoli amote ba Guter Zukambundu Guter Zukambundu donc vient na kati ba Zebola na pesi ba moto ba mbote balobi yemo balobi restaurant Semendwa na kata Panama ana pour la septembre to na Panama to no lia pina fufu pena kitoko na kati ya restaurant Semendwa on a salué ba vient na nyonso na ba mbote donc to no kende on a presque na suka siko na habité pour ba to ba rejoindre yo squad faut pas ça la ndenge ba rejoindre yo na ba show na yo na ba répétition na yo ba go rejoindre yo bon ba rejoindre na Congo Promo peut-être chaque samedi dimanche na ba répétition na ngai et puis ba préparation ba show donc adresse l'adresse vous serez communiquée en bas adresse vraiment déjà mon adresse pour ceux qui sont ici mais pour na ba au bazali bana aux États-Unis bolukanga na Facebook na commence squad l'archange et tout donc mon Facebook na nga ou bien booker na page officielle na squad cash official et ça même Instagram na donc bozonga place wana squad c'est SQUADA cash biso tout ebne ba comment si vous prenez ba ndeko mususu net ba ninga ba rappel mususu amsi ba linga busala mo ba featuring ba poche c'est aux libre on accepter ba onyoso basolana awana na kati États-Unis à Dallas faut basolana Alex Solomon so basolina Alex Solomon na MSMG so komi MSMG na Facebook au monango au quotidien au comélie a yebiso ma mnyoso neza la pona ba featuring to moni to comme na suka loka bien et vous me la rate to comme na suka squad na invité ozana na ne lo mo boy na ina c'est là bas basi ning ne bionde ngwana le 8 mars les gars ya solo le 8 mars les gars na ça li bango lo hote na sala tout ça na mars tout ça na mars ya ga mwana bon et Kozoya pour les filles. Isa, je suis l'ombre de ton ombre, mais c'est le temps qui nous fait défaut. Bébé, je t'aime de la terre à la lune, plus sans doute que je donnerai tout ce qu'il faut. Pour cet amour, ainsi l'amable, je sens ce coup de foudre car on est inséparables. Please, dis-moi ces mots qui me rendent fou, baby. Oh, et puis ça quand un sentiment à Kobala, bébé. Yakatobina heteko bébé. Allez akatobina moshuru. Ça c'est pour les mamans. Ça c'est pour les mamans. Aux enfants calamité. Ça sera aussi dans l'album et tout la famille mais sinon Mbotena Debbie Hicks ya mon thème. Emma Hicks, Heather Newness, Courtney, Gina Hicks, Donnie, everybody, Alex Solomon, MSMG. Mbotena Congo Promo avec Ralph Ngindo, l'ingénieur. Vous avez belé, vous avez la bien té, il y a ça là, on est bien. We got a Kylie Parrish here. Yeah. Yeah, we got a Jessica. Yeah. Yeah. Debbie Hicks, y'a mon thème. Obosani, Foster Mokonzi. Foster Mokonzi, mon vieux. FM. Ba Masanyo Sovasto, Mox, ba Eloge Bossio, ba Dario Mantequila. We got a Sandra Walker. Yeah, Sandra Walker, that's my aunt. Yeah, ba Motebele na Batunyon so. We got a Obi Mayans. Yeah, hi. I'll talk to y'all later. I'm here on the interview and shit.
Vraiment, donc, tu sepeli makasi, na l'invitation na yo. Tanengo accepté biso. Donc, toujours Congo Promo ezali wana. Ndenge moko squad alobi. Kala mingi tazo démarrer ba répétition na ye. On a studio Congo Promo. Donc, ils sont bolobi contacter Congo Promo ou bien so I gotta say it in English for those who speak. Everybody, Congo Promo is where I'm gonna start repeating, like start getting ready for my shows. So they got microphones here. They got every instrument. They got everything y'all want. So I'm gonna be here every Saturday and Sunday. I'll let you know about the time and everything, but y'all just be ready. Afternoon, I guess. Afternoon, that's when I'm going to start rapping and singing here just to be ready in case I got a show. Y'all stay tuned for Light Them Up. Light Them Up is coming up very soon. And thank you to Ralph Ngindu. Thank you to Scobar for your invitation. I really appreciate it. You're welcome, bro. And, shout out to the only one, Debbie Hicks. You know where you at. Vraiment, Elengi Zalara na kata Congo Promo. Donne pas pour le moment na bilo baboy. Ela na kata Congo Promo. O mingi to sengi ba merci na batu nyonso. O toujours ba na sima na biso ya Congo Promo ko soutenir Congo Promo. Ko pesa ba conseil, ko pesa ba idée et puis kozala toujours ensemble on appelle ça balobi yemoko tendai babi yemoko le prêtre babi maboko banque donc yé banque ya rakata nzoto na ye donc utopesi président Adonis Ngabani motema Julie Kintima l'américaine topesi mote Arsène Ilodi prêtre topesi mote babi Lorenzo Boyoma dans le 21 avril tous en akati ya Houston wana balobi ouverture ya club amunene Boyoma 100% Congo na kolia na kati makamutu avec squad na ouverture avec squad à Ozala wana artiste squad à Ozala plutôt squad à Ozala alors ça va playback na ikuna donc bana Houston tout boze la squad à Rokita to pese ingénieur ozo sala beauté tout wana ya club wana Boyoma pour les Congolais. Mukolo Boyoma Congolais. Mutazo sala ba design ni tuana Congolais lisusu donc Tora Billy Sultani babi Diabolos motema ya Linda moi ça pembe to pesi Caleb Lola ba mote belé Pascal Yombe Bank of America to pesi bino ba mote to pesi ba Fisho Wanga babi Kalaminta to kende barbecue Fisho Wanga donc bandeko tout o balingaka code 001 Yannick Messa Pharaon la Bossaniote Joe Kale de Roca to Bossante Mangusta moi ça pembe de Deborah Berodes to pesi donc to pesi nani Jessica Nzinga moi ça mbongo Jessica Nzinga Jessica Closet Kalaming te do masolo carré quoi donc nasenga batu nyonso tokata basuki oyo batu nyonso bakata basuki oyo babenga ngo squad cut naye no makambo na ngai misusu ya ba haircut ya ba coiffure ya ba ka mingi te na ya na ba smartwatch na ngai nayebisa bacongolais na ya na ba montre na ngai ba chapeau na ngai ba t-shirt bozomona signe mo eza na t-shirt oyo tozolinga to perfectionner yango totia yango na kati ya ba montre tout ça là eza ba smartwatch ils cher $10 ils merci beaucoup la famille MSMG Tozaka wana tozo fonctionner. Thank you Alex Solomon, thank you my whole team JR Trey everybody you know. Thank you. Vraiment donc ciao eza émission na bino ngo tbolanda et puis bobenga numéro zali wana ko ba remarque na bino makambo nyonso bobenga tozali wana 14 ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que